Les éléments, il y a fondement, il y a libala. Et ça, c'est na tina te. Pour na bino baye bobi na poto. Boye bi lengeni bobi vakunda na zo condamner bino te. Moko repose moi si tante, moi si pendere moko. Repose on bali tante. Le mari est toujours occupé. Il est toujours parti. Yo za kaka na ba réunion papa. Yo kaka bazwaka yo po sala ba tour ya baninga. Yo kaka ba relevaka yo te na tour na yo. Non papa. Mi ba ne bakenda ko luka. Biso ba tozala kana ndako. Mais normalement, musala mo zande ko fa na ndako ko assurer éducation à bana. Chercher la solution entre mari et femme et dans le foyer. Vous avez dit hôpital à pérer sur crise. Donc quand on a zaka banque na ye, banda ko bambongo na kati sans que mobali ya yeba. O moni boni ko zanga ko ba vérité na partenaire na ondenge nyeme makabatu na mabe na liwa. Papa opeta ngosomba ki musa tirazi musa ka bengi bana boso ma pétrole abisa on pona na katikati ya lupango basopeli musi pétrole ba pelisi alimeti wo musi ezika na ngondo ezika na bambongo so mama na kati pona vanda kambe so una kanisi makambo sala nga posa kaneti na chubota mbeta ngolo na kapenda pongi mobali moko ntoki na boya penda satan ofona na satan mbetu moko lola kana mbetu ota ne pe bana satana yuda no. Dans la démission est belé, dans l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. .com na pesi binombote na kombo na Yesu Masia bisika nyonso bokozwa susu bakoko na mama Mariam pia na tranche ya prédication vraiment tikete kimia na kolo Yesu Masia eko bakoumela oma bota mabino bozana site na bino obolinga kamingi site bana nzambe site ya solo eza bongo le Nazaréen news bongo esalima mikolo ebele tozokutana na bino te na tranche ya prédication mais mole mosusu tosalinga ngolo susu naza na présence na bino yango na kosenga papa mama soko ozwi déjà biso capte biso na bisika ozwelaka biso kolanda tranche yo moko te soko oza marié oza mobali benga mama soko oza pembeni na bofanda elongo bolanda ensemble beaucoup plus babalani Je pense que mukio molo msata kochana monoko nanga ekozanga te ko pambola babala ni moko songolo pakala mais yambu ya nyos tokena nuko kumisa nzambe au travers le wembo oyo ya la princesse de l'éternel Tiffany moko ezabongo eten extrait ya concert oezalaki na mois d'août na village Temba to bini biso banso elongo na ba téléspectateurs losako mokonzi na assis sur son trône. C'est parti.
je pense que Bobby na banda ko penza comment na boye za malamu biso ba utazaki penza batemo kile biso ba utazaki présente mukolo wana elenge wapi bande konanga to kata kindelo sako mukolo wana to kata ki penda lo sako mokonzi donc to kumisaki nzambe azwaki pe lokumu bongo tranche na biso ya lelo ya prédication naza kolobela pona tina ya sujet oyo les éléments ya fondement ya libala les éléments ya fondement ya libala to pe base ya libala efandi na be élément misato be élément ngozani ni na kobanda ko numérer moko na moko na nguya lusinga molo mosanto komeka ko décortiquer base ya fondement ya libala soki efandi na ba élément nini toza na 3 éléments ezali bongo les dialogues, la vérité et les pardons. Et bongo souci à elenge nyon sosora za akomi na âge de maturité, ezala mwasi, ezala mobali, ezala ka un jour abala, ezala ka un jour asala foyer na ye, ezala ka un jour babenga ye papa, ezala ka un jour babenga ye mama, azana molonga ye na ye pembeni. Mais mi constate za ko sala mabala lelo oyo eza sous ko melate. 6 mois après, 1 année après, 2 années après, ba marié ba kabwani, ba marié ba boaki ba lene ba faux sceptique, mingi binu kuna na poto, tika to le belango, ezali kamba ko bomba te ma reine ndé to ka masolo, mariage comme ya ba contrat. Bokobala après 10 ans, bokabwani, bokobala après 15 ans, bosali ba contrat et puis bokabwani et puis sans si alibala vraiment et comme eza susu na tina te. Pona bino baye bo bivaka na poto boyebi lo ngeni bo bivaka kuna nazo kondana bino te nzamba sunga kaka. Alors mingi mabala lelo oyo eza ko umela te pona kozanga fondement pona kozanga belema misat ono oti kotangela bino. Il s'agit de la vérité, du dialogue et du pardon. Ya solo libana bana nzambe elema liboso to kolobela si le dialogue bisika babala ni bazali bisika mo sambali babika kanda kumoko to baviva kanda kumoko esenye be ba kosolola. Dialogue ndezali clé à ko traiter ba conflit nyonso ya ba marié. Moko mona mingi ni kati na libala ba marié ba solola kate. Okomona mbala pesa ka mwasi tante po ayoka mwasi makambo azala ngo pona kolobela ye et vice versa. Mobali pendenge moko akopesa mwasi tante, mwasi pendenge moko akopesa mbali tante. Le mari est toujours occupé. Il est toujours parti. Yo za kaka na ba réunion papa. Yo kaka bazwaka yo po sala ba tour ya baninga. Yo kaka ba relevaka yo te na tour na yo. Non papa. Yo kaka za kaka na ba temps ba benga on ba temps supplémentaire na musala. Okomanda pour maman be pesa ngata moi tantôt sola. Oh j'ai pas le temps, je suis fatigué, je peux m'endormir. Non. Ba conflit conjugaux. Top ben incompréhension babalani. Il n'y a que le dialogue ne traitaka yango kuno. Yango na faut tikela ka muninga tan papa. Tikela ka muninga tan mama. Yo kaka pe papa. Yo kaka pe mama. Mingi basi. Mobala kota musata musaye na ya avant mukolango. Maman so papa ekoti na ndako neti kuta zomona ete kuna. Or le mari est le chef de la femme. Mama tika na yebisa yo. Soki papa ye, auti kuna bisa renda ko uta kuna ko luka. C'est supposé que maman afanda kanandako. C'est comme ça que ndenda basela asela ki rôle na biso basi. Mi ba ndeba kenda ko luka. Biso basi to sala kanandako. Mais compte tenu à conjoncture na biso, compte tenu à siècle présent, maman ko suka maboko te, il faut bima pe luka. Po bosala bosangana papa po boba ko nouer debout ya moi. Mais normalement musala mo zande ko fana ndako ko assurer éducation ya bana. Soki le basi bakoma ko ndeko lukesa ka poka ka ko suppléer papa po la ka ko sunga ko bakisama un prise po ya papa ka yemoko ezo ko kalisusu te. Po autant papa za ko zonga na ozoka na en général ya makamundenge zalaka. Papa tango azo ya maman. Il faut comme entièrement à disposition ya papa. Tu dois arrêter tout ce que tu faisais. Et c'est quoi ça papa tant. Papa ye, yondo ko yamba ye. Na maloba kitoko. Bienvenue mon mari. Bienvenue mon chouchou.
yo ndoko okotana na chambre soka le kamba moko na chambre okota na chambre tanga za ko se déshabiller oza pembeni na ye tanga za ko se changer la ta culotte na ye po na salon soka pa akolinga ko suka liboso mama bele pembeni na ye mama faut tout na papa bisika uti musala kuna omoni nini okutani na nini comment as-tu passé ta journée mais yo kuna ozala kate mais oza la première okonaye papa bombola nga makambo na ye papa partage nga makambo na ye te mais opesaka papa wana tante so wakutaka bazokanga osoki na ndenge okovanda kaka okozata kutaka kotelema te olanda papa bisika ye akoti na chambre non mama papa azolia na salle à manger ye moko na mesa oyata pembeni pour accompagner ndenge aza kolia oza mosika na ye tu es toujours préoccupé na ba travaux ménagers tu es toujours préoccupé na ba futilité par rapport aux ana molongo ntanga oti musala siko ko partager na mbali wana makambu ndenge nini boko dialoguer na ye ndenge nini mais mingi so ma bozana ba zone d'ombre to ba incompréhension kati na foyer maman zaka toujours mutaliboso kende ko funda na famille na ye mutu aliboso ngakutu asala inga boye mbali monazo comprendre te mbali mbatikela nga tanta yo kanga mbali mbakaka ko maltraiter nga kaka boye makambo na bino a couple mokili mobimba eyeba yango ba voisin nyonso lupango ba yeba yango ba para na ba yeba yango na yebisi bongo mama to pe papa yo poza ta mswana so likamuke papa so kimimbango na famille na yo mama etala mwasi nga kuna tala mwasi nga boye na boye non c'est pas comme ça. Il faut savoir dialoguer entre mari et femme. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, vous avez besoin de conflit, de incompréhension, parce qu'à tant qu'humain, et c'est quand on a et c'est quand on a couple, nous avons couple pastoral, ata bolobaka en langue, ata bobimisaka moto na monoko, incompréhension est à la caca. Mais la solution à l'incompréhension, ils sont toujours mari et femme. Ils ont la solution à l'incompréhension. Et c'est ça en dialogue. Il faut bon un système de dialogue. Maman, si tu as te plaindre contre ton mari, c'est ton mari. Vendi ça y est. Le cas moi tant au proposer mon mari na sana makamako bisayo na lingito sola na likamsongo pakala peut-être na mécontentement lingo salaire remarque songo pakala uko tuna ye est-ce que vous êtes disposé est-ce que vous pouvez sanga temps vous pouvez sanga midi songo pakala to vendre sika songo pakala pour te échanger sur tel problème et vice versa aussi les maris si tu as tes plans de contre ton épouse bo bongisi bo élaborer tant na bino botali agenda na bino botali batana bino mingi bino ba bozaka mikila poto mona papa saka na horaire na ye ya musala maman horaire na ye tamusu kukuta nzala moi passe mais beaucoup aménager car tant na bino bobongisa bisika ni boko ikoza moi fourchette attend bo fond dans un pour traiter ba conflit na bino en dialogue. La dialogue des alliés clair ba conflit ya ko traiter ba conflit conjugal de konangai tozolbela moboko ya libale fandi wapi moboko alifan ya libale po moboko ya libale fandi na belema misatu on a ta ko énumérer ezali bongo dialogue ezali bongo pardon na vérité donc là sur le point ya dialogue faut savoir dialoguer les mariés ezaka te so bozi moi likambo moko moi accrochage moko bosi bokimi mbango oya ke kofunde pa ba parents na ye oya ke kofunde pa ba parents na ye muto musoko ne kofunda parents on a pesa mwana na raison. À moins que vous avez une incompréhension, à moins que ceux qui vous dialoguez, vous trouvez solution là, vous pouvez aller consulter vos parents, ceux qui vous avez qui na ba norme ndenge sengeli, ceux qui vous qui liba les centres, ceux qui vous qui na mis sur l'état, ceux qui vous qui liba na mis sur ba boti, vous avez ba parents ne basa personne neutre, basa mieux placé pour na kosunga bino en cas il y a incompréhension, en cas il y a oh ça les besoin de trouver compromis bino ba été tant bo dialoguer. Yango na couple bozaka na système à construire dialogue te na bondeli bino il faut construire dialogue entre mari et femme il n'y a que bino mi bandi boko ko zo solution na makambo za ko lekanela bino même bible bina biso je pense dans mon candidat Colossiens si tu as à te plaindre contre ton frère ou ta sœur benga ye vandi sa ye solola na ye soki ayo kite okobengisa mutami bale ce ka yo kite okobengisa utibo koma liboso ba paka c'est ça des procédures malamu ezalaka mais je vous en prie mes frères et sœurs ba marier le kolanga il faut savoir instaurer le dialogue dans nos couples pour que ndaka libana te kofunda
Rendaka mango kwa kize moninga te. Cherchez la solution entre mari et femme et dans le foyer. Dialogue. Eza moko pele ko fandi sakalibala. Eza pe moko esaka libala e umela. Eza pe moko esaka moboko na ya libala e bota misisa. Les dialogues. Tozo kende kama malembe na lileni sina biso ya après midi lelo. Après les dialogues, toza na vérité. Maman alikambo vérité. Yena ba couple belé awa balobela na ka vérité te. Yena ba couple belé papa sala kama kamune abombela kama mama ba kama papa sala kate et vice versa. Mama pelo lenge moko ana bakambune asala ka. Mobali balala kanembe tu moko, moi solo la kanembe tu moko. Mais il y a des histoires que tu fais que ton mari ne connaît pas, que ton épouse ne connaît pas. Ça c'est pas le mariage. Ça c'est pas le mariage. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'une seule chair. Une seule chair na bine zaratangunini. Quand tu as la fête, ne pas comme une seule chair. Il faut penser à une seule chair na makambo na bino nyonso. Il faut savoir vous dire la vérité. Papa Ozata msembi kila pona pesa kaka ndakisa to par exemple na français. Ozana Kinshasa, ozana Poto, mais on a Kinshasa, osomba mapangu. Ozana ba entreprise ne côté la Kambongo. Ozana ba taxi, ozana ba moto, ozana makambo belo sala kawa. Mais moi si na yo anda kwa iba makambo yo sala kate. O libala nini? Moi si pelo lenge moko. Atana ba bien na awa na Kinshasa. À moins que vous la libala ya séparation des biens, peut-être là n'a pas comprendre. Mais ce que vous la libala mis sur l'état ya communauté des biens. Bon en trois que la vérité. Mobali ne fa yiba bakabunyoso o yo salaka. Et moi si peut le lengue me faut makamuso bali na salaka. Il faut savoir vous dire la vérité kun. Mais ma balle belé vérité ta ka susute. Bolingo ta ka susute. Et comme ka to fanda ka pona bana, moi ça lubi ah. Na comme ka fanda pona bana mobali na sina dégoûtaye. Mobali vraiment na ebite na vanda kanka mutema na bokola ka bana so bana nga bakoli na kei. Oh bien-aimé. O kima ndenge balbakali sese ngando akimimbula ke kota ne bale. Ndoka ne bale peka ka mai ezali kuno. Le baka vérité maman, la vérité libère. Vérité libéraka bien-aimé. Babala ne botika baji a cache. Na libala dialogue nde renyaka. Na libala vérité nde renyaka. Maman ozana ba continue papa il faut yeba. Na continue yo ozana autant. Na koti si autant na moi oh na bimi si autant. C'est ça le mariage. Il faut qu'il y ait la transparence entre mari et femme. Et là où règne l'amour, il n'y a que la vérité qui peut primer. Et non les mensonges. Et non les mensonges. Via cache zalaka na libala te. Je vous en prie mes bien-aimés. Boko batana kenda ko sufuna na sufaka na ye. Tana makana mali na nga eske na bi makana ye na ebise po ani. Yena batu sibalo bakaye prophète nani kombone nani prophète oh ndeko wale kala sunganga prophète bando sani ba prédication wa prophète Jephthé voilà bete la biso liso comme ça lui papa tango abala papa na ebisa ki mo na nga ndeko bali mo swana mo si ba ebisa ke vérité te mo si bala sa ke mbongo sauter lokuta mo si faut ebisa vérité mo si faut la mbongo nyonso. Moi si ndé aza ami intime na yo. Moi si ndé aza confident na yo papa. Moi si na yo ndé ami nyonso ya yo ndé moi si na yo. Et vice versa mon bali na yo pe maman ndé nyonso ya yo. Mais ozana mama kamno sala ba vie privée na yo. Papa ye bakate. Bona de face. On y a libala te. Tina kozana bi de mari et femme na zo mona ngote. Quand vous ne vous disiez pas la vérité, c'est pas le mariage. Na le mariage bazaka na même langage. Na mariage balobaka même dialogue. Na mariage balobana ka vérité. Na mariage babomba na kamakambu te. Na mariage bazaka na compte moko. De toka kama solo maman me regarde si on appelle mot à passant. Abien non bazaka na compte moko. C'est comme ça c'est ngebo vivre. Ça pe na mikila poto.
mosai na nzambe Mireille da Silva na pesi mbote na papa da Silva na pambola bino. C'est comme ça nde ezalaka. Moi comme il y a de ces couples là, moi c'est na makambu na salaka, mobile makambu na ye. Bo bien la vérité, te bozo kosana. Ça c'est pas le mariage franchement. À moins que, on a su insister, ce que bo sala ki libala ya séparation des biens. On a peut-être mais mingi na majorité biso bana parce que si na zolo ba beaucoup plus ça site chrétien non ba beaucoup plus bana ensemble libala bina bana nzambe to mona za kaka ya communauté de biens bo sangisi ba bien na bino oyo beaucoup ba zaki nango to pe au moins ça zaki nango tango bo sangani bo sangisi nyoso et comme ya ba bien commun ya moi sina mo ba na boko zo ensemble za kaka ya bino mi balé kuno le baka vérité na papa. Tant que mbala ko benga makamba téléphone pe koma wa de papa mbembela aimbela kibiso allo téléphone mobile la ko bengo boy ozata mususu na victoire ko si ete na barumbu to ko za victoire ozo ko ça pour rien. Pourquoi ne pas dire la vérité dans na telle place? Apprenez à dire la vérité les conjoints, apprenez à dire la vérité. Tant que vous la munga makamba ko souffrir. Yo mo ko souffrir. Yo mondo ko bela gastrite yo mokondi mabe ko komela yo na ko pesa ndakisa to kaka na lisolo na radio sango malamu à l'époque maman moko zaka na couple na mobali na ye taka ba fonctionner na ville na biso ya Kinshasa ndenge batterie maka via passe maman nde abandai ko teka ba fufu na ye maman nde abandai ko sunga pona ko tangisa bana mama oya ye salaire va fonctionner bobi kande za nango insignifia et quand même pas ko futa loyer mais la femme qui sortait abandai ko luka. Et bon maman o nda komaki mobali na foyer to boite ezalaka nango soki mo sasa ko sala bongo ako kisaka le bananzambe le binabiso la femme c'est une aide semblable à côté de son mari tout à fait normal mais maman o azaki na banki te banki ne zaki ni matela na yeku afongola ka matela cha penda direct atonga bien azako bomba bambongo sokuna na kasi tamso ba okufanzala bwe azana mbongo efanda nango wana kuno azaki dépositaire ba fufu azako pesa ba fufu et moko pasa ko teka ba ya ba saki ya konikisa pena ba base azoteka na bikolo ndenge ba teka papa pesa ko azumuke ba ndeka ko baksela ye mais la femme qui faisait à ce que ba bika na ndako alors eko saki bamba oyo ayeko bela tant maman beli à côté hôpital azozwa traitement na maman ye mo ndenge zalaka ba fonctionner biso leta ba saka traitement na maman ye mo nangalema ya kotaki na maman ye mo. Et bongo nzambe pa la kate ko sala ke nzamba kaniseli ba fonctionner ba futi bango barrière na bango ce que zaki ya combien de mois wana zobeta lisolo ndinga pe na yokaki na na radio je pense que zaki so ba 5 ans combien de mois on a impayé nzamba sala ngolo ba futi bango barrière na bango nyos papa lobi le ko mama za na hôpital tango ba pena sala surprise akuta biloko asikana ndako papa pake na ville azimbongo asombi ba télévision oye ba mutu di koshi wana no selongwe ache ba plasma ache biloko asika ba kinti asika kande zalaka abito mama zuma no pepe akutepa makambo asika simba matela asika ya sika bien aimé papa zuma matela kala ozaki banki ya mama peke na hôpital subul comme bakino balobaka ebelo côté abaki ausale akoyebise pe loko monta akutaka surprise na ndako muta pe na hôpital te sali nini abimi papa pake kozo ba louer taxi tina ndako owo amba kaka lusi na musika moni changement na rideau asika rideau ezaka bote rideau ndenge nini ava na tuni likambute akoti na ndako moni ba kita sikama papa meuble ndako loko no sa yes tunyu mbala mama na chambre owo avone kutwa salon te na chambre owo akota na chambre ba tomboli matela kala ezate akuti matela asika mama apika crise ye muta otaki hôpital apika sur crise nzo kande matela ka banque na ye banda ko bambongo na kati sans que mobali ya yeba omoni boni ko zanga ko ba vérité na partenaire na ondenge nyeme makabatu na mabe na liwa papa opeta ngasomba ki musa ka bengi bana boso ma pétrole abisa mpona na katikati ya lupango basopeli musi pétrole ba pelisi alimeti wo musi ezika na ngondo ezika na bambongo mama na kati no sona pona nini via ko bomba via ko zanga ko ba vérité mama lo baka vérité mobile na yo papa mama pesa mwasi na yo kuna ko bombele pona ni po za ndambu na yo neti na kopesa ndakisa pona biso basi to uta na mopanzi
ya ba papa nzamba longani mopanzi moko na mobali nde asala biso basi do toza ndambu ya mibali wana mobali na droit kobombela o mwasi na ye yo partenaire na yo mutu basali na ndambu ya nzoto na ye kobombela likambo te bisika bombela na makambo seke bolingo zaka te na couple wana. Faut savoir dire la vérité. Faut savoir dire la vérité au conjoint. Il faut savoir vous dire la vérité, mari et femme. Pourquoi vous avez petit chéri maman, je sais pour ça qu'il y a 50 ans, il y a un bébé boutu, il y a 17 ans, il y a 16 ans, il y a commis ces personnes. Ah maman, pourquoi vous avez papa pendenge moko osaka na beskize osaka na retenir na musala o ngani na osala relève amuninga lelo o ba besinga sala temps supplémentaire o ba besinga ba nzoka ndozo ko okosa mama ozo ba petit chéri ozo bimaka na bango kieba bien aimé liswa nzambe zo mona yo liswa nzambe zo mona yo caméra nzambe za partout mukolo asuka bien aimé bako projeter le film wana ndio banda ko kosa muninga na yo ndio banda ko bombele makambo ndio banda ko lobele vérité te et ko koma trop tard derrière maman kama ta ko beta na sonnette d'alarme il est temps de réparer yo sakana musena ko bombela muninga makambo via cash usala ka makambo partenaire na yo ayeba kate na bondeli yo marié soko to landanga na ngonga lelo benga mama soko za papa benga mama papa pe benga mama mama pe benga papa bo bongisa bo le bana ba vérité mama ta mutu tango balaka papa obotaka mwana moko to mibale mais obombela papa ki obota okosa ki obota na ngate yo ndo mbai na ngali boso na bota te mwana ngali boso ka otoboti ndoko sa ba musobota na ba matanga makambo ebimaka papa pendenge moko abala mwasi abomba ki abota bana okobomba pona nini soki mwasi alingi akolinga ona bana yo soki mbala alingi akolinga ona bana yo et vice versa okobomba okoloba vérité te pona nini kuna oleke moko matanga bat basala surprise poto mona ba matanga te ndeni ba bagare bimaka kuna bala bimaka kuna ya ndenge na ndenge nyoso na pona nini base zalaki mabe bobomba na ki vérité na ebandeli. Il faut savoir vous dire la vérité, mari et femme, je vous en prie. Oyo, le dialogue, la vérité, bon, comme un point, les pardons. Il faut savoir vous pardonner l'un et l'autre, mari et femme. De notre collaboration, ah bon, alibala makambozanga kate, makambozanga te. Pour ceux qui ont le code diable abundisaka, le code alibala na évité. Institution liboso nzambe moko akreya c'est le mariage pe mona ka ba kombeza kana babala ni na ndenge ya mukete mina nyosa lokwa bana nzambe faut savoir toujours pardonner soko lingi mobali na yo papa peso lingi mwasi na yo oko porter ya cœur okoyeba ko limbisa okoyeba ko bomba bolumbu na ye okoyeba ko bomba mabe na ye. Le pardon c'est une puissance qui libère. Yesu Masia, notre maître par excellence, notre imitateur, avant qu'il ne rende l'âme, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la traduction, c'est la Bible, la version. Alimbisa kibaoba teka kie, tiko cloué na ikulusu, liwa soni, liwa pasi. Mais il n'a pas hésité de pardonner. Bon, ça va ça qui est ma bé. Boni biso ba oto zana ndoto mosuni. Boni biso ba bana to bika kanda kumoko to lala kambetu moko. Mais maman ozawano so kanga papa prisonnier na motema. O kanga papa. O sala assemblée ko limbisi likamoko asala kayo. Po basi ba bosa na makambuté. Basi ba bosa na makambuté. Likamona papa sala kayo na 1972 ebozaka na Mbujimayi na avenue Chibola numéro 15 ezaka na sande te ali damen mama ko rappeler una ba date na couleur lambo lataka na événement ndenge mama bosa na makambo te maman il faut savoir pardonner. Quand on pardonne on oublie.
Quand on pardonne, on oublie. Mukelo bakana biso boete, olimbisa muzaka bosa likamba sala kiyote. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand nous pardonnons, et il faut que nous puissions oublier directement. Mais yo, quand papa est en prison, papa t'a mis abimaka na cousine yo, abimaka peut-être nande konayo, mokona proche, peut-être na bon yo. Tu as fait semblant de lui pardonner. Mais chaque fois, on rappelle quelqu'un à l'ikambouana. C'est que Olimbisate. Olimbisate. Maman, papa pendenge moko. Tamuso kangaka mama. Nambeba moko ya mabe asalaka. À tout moment, on rappelle quelqu'un à l'ikambouana. Tant on rappelle, on a rongé na motema, on a tu peux beli na motema, tout on rappelle quelqu'un mabe o ya salaka wana. Oh, tu lui avais dit qu'il na limbisio. Ko limbisa mutu, eza ko bosa na likamba sali yo, contrairement de mo kibaloba eza ko bosa na likamba sali te. Mais bise bana c'est to limbisi mutu, il faut te bosa na. O ko tenga mutu mabete na 1982, na 2020. Na 2017 au stade kingaboy na 2015 au bande ngosusu na 2019 au papa yango nini yango c'est que limbisa mutu te, c'est que limbisa été. Faut savoir pardonner, bien aimé. Et le mamisat o ezali bongo mo boko esa ke libala e fanda malamu et ça la ke te libala e umela eza bongo le dialogue, eza bongo la vérité, eza bongo le pardon. Donc, on a couple, umelaka, bakosala 30 ans, 35 ans, 50 ans, 60 ans, parce que baby kosala belema misatu oyo. Par rapport à biso bilenge à siècle présent, tozo ko bafoué makambu oyo. Oyo yango deza moboko, yango dezali sekele, yako fandi sa babalani, yango dezali sekele pote babalani, baubela. Les dialogues, la vérité, les pardons, 3 clés. 3 fondements, il y a qu'au solidifier libala, il y a qu'au roumer la libala, Isabelle m'a mis ça tout. Papa, il y a qu'au limbi sa maman, maman pela moko, kotanga kama bete ko rapela katena, so ko limbi so limbi sika, o kasi na bossa na vanda ka pona vanda ka, mais so na kanisi makambo sala nga. Posa kanisi na chubota mbeta ngola rapenda pong mobalio, mobali moko ntoki, obengo mbali no ntoki. Ndoka mbali ka na bala penda Yuda, na bala penda Satan. Au fond, on a Satan bête moko. Là, on a bête. On a ne pas Satan, Yuda. Non. Papa pende moko. Yo pende pas moi si yo. Na fa na ka pokaka. Na ota la kaka. Bon. Moi na tiko pesate bon. O supportant un peu era ba galère et on a fa na ka na yo. Non. Pardonner. Quand on pardonne, on oublie. C'est ça la force du mariage. Il faut un belema mis sur la soukozong, la soukozong biso na katikati. Eza bongo le dialogue, eza bongo la vérité, eza bongo les pardons. Je dis biso ba nanza, mais il faut savoir cultiver les pardons. Il faut savoir cultiver. Tant ozo kanga muninga na yo, ozo ba ko limbisa ye, o sa sa yo moko zo misala mabe. O ko za pena kimia te kati na yo moko. O ko za la mal à l'aise. O ko za na sengote. Okoza na mikumba mpo sambela malamu ekoza parce que ozana muto kanga ye yango tamusi makamba molonga ina yo simba kate parce que okanga odetena prisonnier yango na sio na après mdalelo fungola papa mama soki yo kanga ye na kati ya motema nayo papa pendenge mo so kanga mama na motema na yo fungola ye bo banda via sika bo sala table rase c'est tout ce qui s'est passé bongo bokomona lolenge nzambe akosa la bino voilà mukena zaki nango comme exhortation pona babala ni pona ba fiancé bakozala babala ni alobi nzambe ya pambola ba couple nyonso na lingaka bino mingi pe bienvenue na babala ni nyonso bakobala na samedi oyo obali bakota na monde biso ba marié vraiment nzambe nanga pambola bino bola na mateo na bokebi so botiango na misala bokoumbela bokosa bambule beleng na pesi mbote na papa gila bala na Afrique d'ici vraiment nzamba pambolo na maman babala ni nyonso ba couple nyonso couple papa de okazadi na mama Betty Kokelea couple ya mama Betty na papa Wani papa Kiala na mama Rita mama Kiala vraiment ba couple nyonso mama Nathalie Musibu ba landi nyonso ya Nazareth o baza ba marié ba mama nyonso et à la princesse ba mama nyonso ba sepela kana ba émission na biso o baza ba marié nzambe nanga apambola bino nzambe nanga amona bino tokutani bala sima
na numéro mosusu. Ciao. Événement, la revenue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mamae, bien-aimé dans le Seigneur, Festival international de gospel et Prophète Daniel, Vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi pona kosunga ba orphelins. Yambala Oyo 4e édition de ce grand concert humanitaire et cause à la samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'ina noté, Tozokoba Sekokoba, Nikolo Ekotika la Polele avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, Mama. Yabouye Nasanga, Nakozanga te. Participation pour soutenir les orphelins Tolobi. Droit d'entrée, une seule adresse en France. Espace Paul Éluard, Ndebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Et Pakolami Ekosopana. Bienvenue à tous. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence mongo boy Nazareta. Qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko olia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Qui dit sérieux. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yoboli
lelo